Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous pouvez sa confiance, la fidélité. Ya Kolanda Monda École, magazine d'actualité, autour de l'information et à temps réel. Et en bandi, Monte Congo Kinshasa, Monte Congo Brazzaville, la diaspora partout. Na confiance de fidélité au Bopé Sakabiso. Comme d'habitude, avant de banda édition sur mon calot, banda ko pesa ma grande ligne aux élites composées en boye baké. Émissaire angolais moko akutala ki na mona boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la compétition un message important et outil et par le président angolais Joao Lourenço pour Bozolanda élément veut première fonction publique a commis comme beta fara na ba agent ya secteur de pour le luka qui met la par rapport aux éléments dialogue pour besoin élément ni les accords lelo ebele ya bana ba beba est-ce que ezali l'état congolais d'azali incapable ou bien irresponsabilité ba parents ou bien kaka ba donc comment comme la malade de à la carte de la République de moitié du Congo. Nous sommes pour détail la carte ya journée la biso ya mokolo na lelo. Monte les sous bande rolanga avec Fongoli édition la biso na élément oboy baké ministre angolais affaires étrangères TT Antonio comme émissaire à président Joao Lourenço a coûté la kina mona boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le même message important et outaki et pas ya président la bongoto zo ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo boye bake ministre angolais ya affaires étrangères Tété Antonio azalaki et pas le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na komemela message moko important ya président angolais Joao Lourenço. Visite wana ya émissaire angolais eza suite ya beaucoup tali oyo ba ministre ba affaires étrangères lokola ya Angola ya République démocratique du Congo pe ya Rwanda oyo eutaki koleka mikolo eleki na Rwanda capitale ya Angola na cadre ya processus ya Luanda. À part nos relations bilatérales, le président Lourenço assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma soeur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la ville de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Et il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, et que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son Excellence, le président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, les travaux que nous avons, que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec ma collègue, ici de la RDC, y compris notre collègue le ministre rwandais, donc partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans des détails. Je n'irai pas dans le détail comme vous le comprenez. Et ça qui fait occasion, la ministre des Affaires étrangères angolais, il y a cause la kaka na engagement, il y a continuer à soutenir le président Lourenço po, la koluka kosilisa, ba des autres oyo eza koleka. Dans la partie est, il y a la République démocratique du Congo et pour permettre la relation bilatérale entre les deux pays. Donc, République démocratique du Congo et Angola, elles sont bien protégées. Deuxième conférence, président du Parlement panafricain de Fongo qui depuis Mokolo et mercredi na Afrique du Sud, Mwanamboka, Vital Kamerhe a marqué délégation Moko, Yamaka Sikouna la compte à Parlement et la République démocratique du Congo, thème aux arrêtés na Union africaine Kuna et Zabongo, éducation na construction d'un système éducatif résilient na Afrique, tout ça va détailler na élément oyo. Mwana ya Congo, bon di melangai que depuis Akoma, président de la chambre basse du Parlement congolais,
le professeur Vital Kamerhe azaka kobunda po na komatisa diplomatie parlementaire oyo eza beaucoup plus ya sensibilisation ya communauté internationale na bamboka oyo eyokana kitoko na biso surtout na Afrique po na kimia oyo esengeli ekota la partie est ya République démocratique du Congo donc la province lokola ya Nord Kivu na Ituri oyo et comment lelo bisika ya ba théâtre oyo ba Rwandais ba koma kosala na ba Ougandais bobake jeudi le 19 septembre 2024 liboso ya tribune ya 12e conférence de président ya ba parlement africain Vital Kamerhe asengeli ba frère na africain bamona danger oyo eza koya na Afrique ndenge bazotika ba conflits armés lokola agression oyo na kati ya République démocratique du Congo la partie est. Les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. Et c'est Vital Kamerhe à la ma position stratégique oyo République démocratique du Congo azanango ya pays solution ya ba problème ya Afrique pe ya mokili mobimba. Balobeli pe ba ressources minières énergie na projet à Inga. La République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Bon numéro na discours na ye à la kisiba effort oyo déjà chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali lokola gratuité enseignement de base oyo esali kelelo plus de 80% ya bana bazwa chance ya koyeba kotanga pe kokoma alobeli pe couverture ya santé universelle oyo lelo bamama bakoma kobota ofele pe na mobange na masolo oyo eza ya programme de développement local ya 145 territoires oyo tobenge na mokuse PDL 145 territoires yango pe biso tobetisi kaka mbonda masolo ya kotika état de siège et continue la partie est ya mboka epesi kanda makasi na badéputé ya baprovince ya concerné sengeli boyebake malgré assemblée nationale autrement projet encore une fois de plus jusque là ezaka kobetisa monde ya mabe parce que badéputé balobi ke ezaka komema bonheur moko te la population bazali na parti wana en particulier et en général na bakongolais surtout aux éléments oyo signé Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Nous sommes très sérieux parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège sans évaluer son apport, c'est une haute trahison. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business. Koki c'est ma député national de la province ya Nord Kivu bazako solliciter implication ya mwana mboka Jacquemin Chabal ozali ministre intérieur pour abuna de manière que kimia écoute la province là eux vraiment beaucoup plus menacé la agression rwandaise soit élément o ya mwana mboka dissolvanza. Côté la ndenge insécurité et comme il connaît qu'à la partie orientale de la République démocratique du Congo et sali que
Kokis ya ba députés nationaux ya Nord Kivu balance appel moko ya makasi et pas avec premier intérieur Jacquemelle Chabani po abakisa ba action militaire sur le terrain po la kozongisa kimia na mopazi wana ya république oyo esi ebeba kala likolo ya ba guerre ya agression rwandaise na nzela ya ba M23 na ba terroriste ADF boyebake na kosolola na bango na patrouille territoriale ba élu du peuple balobaki tropo na ko expliquer na Jacquemelle Chabani ndenge ba électeur na bango baza ko souffrir na insécurité donc nyonso eza mabe makasi kuna d'où eza vraiment urgent ya ba action militaire ezala multiplier po kimia ekota malgré ba rebelle baza même pas kotosa c'est le fait pe baza ko saboter yango mabe makasi boyebake souci na bango eza kaka changement ekota kuna basolola kipe na o etali gestion ya état de siège oyo lelo déjà 2 ans pe batracasserie ba policier na ba makamu ebele elobamaki VPM a rassuré bango volonté au le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalango ya construire sa guerre dans la partie est ya République démocratique du Congo pe gouvernement azal déjà kozwa ba mesure moko ya makasi oyo ekosala ke kimia ekota libela yango bebiso to betisika kambonda bango bazali ba champion au état social à la République démocratique du Congo zali bongo fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce qu'on allait contribuer à 500 fois congolais par jour et que permettre la fin de l'année aussi retrouver pour se faire la qui toque le gona libota na yo ndeko ya Congo papa mama elege tango esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba maya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sango congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani chef ya gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka azana Congo central pe audia kosolula na ba député nationaux pour la sécurité à partir de la République démocratique du Congo spoliation ba construction anarchique nyoso et le bamaki na masolo na bango ba député bazaki occasion ko betre mbonami mingi na cadre ke ba émolument na bango ba sans le kebele bazako zwa yango te donc et pesi passe pe mape madame Judith Suminwa Tuluka a rassuré bango que bientôt la bango zwa solution moko idoine dans quelques instants. Mwana ya Congo boye
que insécurité eleki makasi na province ya Congo Central. Pollution na bitongela mozape eleki trop kuna. Na masolo na bango na premier ministre na Matadi kokisa ba élis nationaux bazwaki temps ya représenter ba préoccupation na bango epai ya chef ya gouvernement. Nous sommes terrassés par une insécurité de plus en plus inquiétante, qu'il s'agisse à l'interne et au niveau de nos frontières, où il y a un faible effectif des hommes chargés de la sécurité. Nous avons l'insécurité sur la nationale numéro 1, la route est devenue très meurtrière, tout le monde le sait. Une insécurité exacerbée par ces trafics intenses de véhicules de grand tonnage qui causent beaucoup d'accidents et beaucoup de cas de décès. Aussi, ces trafics routiers qui devaient être atténués par la réhabilitation du chemin de fer de nos deux ports, le port de Matadi et de Boma. Bondi melangai ke ba députés nationaux oyo baza kobeta mbonda ya retard ya kozanga kozwa balifuti na bango ya mwa basanza ebele oyo esili koleka. Jidi Sumi na Tuluka a promettre bango ke solution ekozama na lombango po na ba député provinciaux nyonso ya mboka po bazwa temps ya kosala misala kitoko. Ba chef coutumier na population na bango baza ko dénoncer ba tracasserie oyo eleki mingi na ba bureau ya l'État na PAGP na ba bisika ndenge la ndenge. Premier ministre ayoki doléance na bango pe a promettre ko améliorer situation wana. Pour le chef ya gouvernement bondi melanga ke dialogue nde ekosala ke nyonso ezo ba solution entre l'État na peuple na ye yango pe biso tobetisika kambonda. VFPM ya défense ya Guy Modiavita za sikona Allemagne ya sololi na homologue na ye na cadre ya renforcement ya ba relation bilatérale na domaine ya sécurité na défense tozo détail na élément oyo. Nekolanga ya Congo bondi melanga ike aza déjà na Allemagne po na ko redynamiser ba coopération militaire entre République démocratique du Congo na Allemagne. VPM ya défense nationale et des anciens combattants à Kenya qui correspondre na invitation homologue na ye. Basolola ki mingi na cadre ba renforcement ya ba relation bilatérale na domaine de sécurité na défense paix qu'on visite ba infrastructure militaire allemande lokola base navale na Académie Royale. Et l'ongola homologue na allemand mwana mboka ki kabombo alobeli ba pratique ya malamu na matière ya défense, formation militaire paix na ba opération sécuritaire. Pe koyeba ndenge nini tokoki kozwa ba équipement militaire kitoko avec impact na idéologie. Bondi melanga ke VPN ya défense nationale aza déterminé ya kosala nyonso po na ko redynamiser défense na biso. Komatisa yango en puissance na ba acte ndenge kaka le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kolinga ezala selon vision na ye yango be biso. Tobetisika kambonda. Jean-Pierre Liaou Ozali VPM ya fonction publique azwi idéologie ya kokumbela masolo fara na cadre ya dialogue na ba agent secteur na ye po ayoka ba problème na bango de manière ki ba solution rapidement et surtout que le secteur na fonction publique ba problème ezali ebele tozo élément au signé Wilfried Samba. Mwana Congo botuna ngai nini akomi kobeta ba fara na ba agent nyonso ya fonction publique. Yenani, ministre de la fonction publique, mwana mboka Jean-Pierre Liaou. Tellement que secteur na ye etona ba problème ebele lokola, bato mingi bazwaka ba salaire mais basalaka na bango misala tepe, ba misusu baza kosala misala mais bazwaka lifuti te. Seul moyen ya kopesa nyonso ba réponse ya kitoko ezakaka na nzela ya dialogue po e permettre nyonso e bana pe ebeta mbonda kitoko. Botala ba agent ndenge baza koya kopesa ba doléance na bango po solution ezwama. Des caps à contribution pour essayer de faire un travail spécifique pour répondre des cas des mamans et puis de façon globale voir la situation de marché, des maisons communales, voir comment on lève l'option et puis on saura où caser qui et à partir de ce travail-là, cadre organique, définition de missions, etc. Nous allons par la suite accorder des numéros matricules et faire un dossier à titre exceptionnel pour des personnes qui sont en train d'aller à la retraite si l'État peut avoir fait pour leur compte un droit d'entrée à la CENSA. Depuis 2016, je crois, j'avais passé les tests de structure standard. J'ai été réservé. Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore affectés. Je comprends votre souci. Entrer en contact avec le DRH, développement rural, pour savoir si depuis lors, dans son service, s'il n'y a pas un poste vacant. Politique de proximité, oyo, bondi melanga ke esengeli
ezala partout na ba province beaucoup la paix ba problème surtout mingi ya ba fonctionnaire ezali ebele pe baza ko souffrir makasi bino moko boyo kanenge ba fonctionnaire ba sepeli na geste oyo de voir un ministre s'abaisser jusqu'à ce niveau, causer avec les fonctionnaires, écouter les doléances et tout. Nous voyons qu'il a vraiment le souci d'aider la population. Et que kitoko, mais toko senga ezalate, mafuta bapakoli, batuna mbeboto, mpuku mwifi. Donc toko linga ete, ma solo oyo, ezala solo oyo, ko apporter vraiment un plus la bon moi, y'a ba fonctionnaire congolais, y'a ba biso. Tobeti sika kambonda. Kalate réforme écocote dans le secteur agricole pour le premier vice-président, il y a chambre basse, il y a parlement, selon la ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire pour la CIG, Nango, Monamboka, Dissol, Vanzana, Yanni Kaluso, Bazala, et la compte, il y a Monda Écolo, magazine d'actualité. D'accord, il y a Congo, bon, dit que ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Azalaki le Masolo, na premier vice-président, il y a chambre basse, il y a parlement po, na kotik en proposition, il y a loi Oyo, et qu'on permette le gouvernement à matérialiser vision chère. Il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur agricole, donc il y a bilan. Premier vice-président Assemblée nationale a rassuré que, à Kokomi sa proposition, il y a loi na calendrier, il y a Misala, il y a chambre basse, surtout, la session Oyopo, la qu'on permette la Mboka, et Zabiloko et Sengelipo, la combattre surtout Zala partout awa, la République démocratique du Congo, Nengeka Kalegara de la nation, Asa Kolinga. Il y aura beaucoup de réformes. Je pense que nous devons aller lentement pour arriver à mettre en place ces réformes. Nous voulons créer un système durable de développement de l'agriculture congolaise. Nous sommes en train de réfléchir et mettre en place un plan de production de semences durables. C'est-à-dire, si nous lançons ce plan de production de semences durables, dans les 2 ans qui vont suivre, nous aurons beaucoup de résultats sur le terrain. Et Seigneur les ministres d'État, ministre de l'Agriculture, mon Mboka Grégoire Mouchaïla, Azako Ben Samondake, Kalate, Tokosa ma produit, il y a plein de production durable dans ma province Ignon, c'est un robert bisso. Tobeti sika Kambonda. Ye azo sunga mutu surtout autre ma problème ko la purement spirituel topé physique so ke panae bondi na na tango muki ko zo ba solution na zela ba koko zali bongo Ibrahim Cham c'est autrement appelé ba plan. Mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lobola baka mafunda, mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan, nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyi ba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyi ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Nini et comment constat le que bada et belé ba kino en particulier ba beba. Est-ce que c'est réellement irresponsabilité à ba parents
topé l'état azali incapable ya satisfaire par rapport à ça pour ces bana wana topé ezali ka ba drop bazali comme là tout ça ba réaction ba parler ba betaki liboso ya caméra na biso kobota elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pe pas lelo tokoma komona ba para mingi bakoma ko négliger bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini lelo tokoma komona ba jeune ebele bakoma komi pesa na ba bombe bakoma komi pesa na ba drogue bakoma komi pesa na masanga na kindumba na moyibi kasi soko otuni bango okomona ke bana wana bazalaka na ba para na bango nini yango esala que ba se retrouver na balabala boyo kandenge ba para mosusu balobaki bon il y a d'autres parents au bazar ba irresponsables il y a binega via masanga via basi bazar ba parents mosusu makoki ezati bazar parents mosusu mimi utana base des éducation donc yo parents zo éduquer moi na yo na ndako na ndenge sengeli je ne pense pas aux anaba posa wana ba camarades d'éducation azora na ndako akenda ailleurs alors ça toujours basé dans l'éducation au Rwanda. C'est influence pour la camarade. C'est gros à la pour la part. Pour soigner ma montée, l'hôtel ça va monter, la montée va la passer au bout. Parce que on va encadrer quand on a un malade, on est ok. Mais ce petit qui est capable de on a pas oublié. Au côté, côté manayo, côté maman. Hein? Côté à moi, on m'a payé moi. On a c'est maman là. tokosenga kaka na baparent boyeba na koreedike bana na bino malamu kasi pe toyebi ke quelque part bana mosusu pe balekela baparent na mitu bana bongo para soki oremake ke mwana azali koyoka te mema ye lombangu na leta paske kuna bakopesa ye pe éducation ya malamu kasi biso pe bana esengeli toyeba ke tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali po na bolamu na yo moko biso awa tobeti mbonda caricature ya mokomelo levé JCG bakoko tiri le on a écrit ma tête à nini pour proposer les biso tango toyebisaka bino ke na ville province ya Kinshasa bakambo ya transport eyebalaka te soki ezalaka prix nini parce que neti kaka gouvernement provincial na secteur wana transport babeta domaine yango kara toyebaka te soki ministre ya transport azalaka to azalaka te soki mpe azali eske amonaka to amonaka te yango honorable na cadre ya barondi na ye atambolaki lelo abete so lisolo nini po ye moko kimona meso azaki na terrain honorable na kade kotambola na ye aye kokoma na parking eske bazobelela mituka ndenge na ndenge yoka ndenge nini eza kolekana zando 1500 zando 1000 francs zando 1000 francs bino moko bomoni ndenge nini baza kobelela zando na bamarke na marke koto azobelela 1000 francs koto 1500 mais bato bakotaka mituka 1500 bakomi kokima bakekota na mutuka ya 1000 francs yoka ndenge nini noko azobelela bazokima kalme poro bakozonga soki etondi kuna bakozonga kaka nyonso oyoyo eza kaka nini prix ya transport eyebalaka te bawoleli bakele kota moins cher parce que bayebi ke kuna masolo eza kitoko me koto mpe bayebisi bango ke soki kuna etondi bakozonga awawa nyonso engeli olakisa nini yoka ndenge lisolo ezokontinue différence ya tarif le même trajet honorable akamwe azomona différence ya tarif kaka na trajet moko wana yango alobi boye à chaque temps chaque prix matin midi soir donc prix ya transport eyebalaka lisusu te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ya kokamwa ya boye esali mpasi makasi komona ke na kati ya ville province ya Kinshasa prix eyebalaka te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ministre ya transport lamuka po oyo komi kosa vraiment sonia chef de l'état ayambaki émissaire ya angolais moko ayaki epana na message eutaki epai ya mwana mboka joyeux lorenzo président ya angolais mpe bolandaki élément oyo vp de fonction publique akomi kobeta farafara na baagent ya secteur na epona koka kimia ekota na nzela ya dialogue mpe bolandaki élément oyo nini eza kosalaki ebele ya bakino en particulier babeba est ce ezali ba irresponsabilité ya baparent to mpe ezali l'état to kokosala makambo to mpe badok bazali komela nyonso ezali baparmi baélément oyo makasi oyo makaki édition ya mokolo lelo ali vraiment tokomi na suka édition ya biso ya mokolo na lelo awa nde
a bouclé complètement édition Mokalelo aussi mais Cameroun Zaki vraiment mais c'est là qui toque ya mona mboka Wilfried Samba qui assisté na Israël Kanenu boyiba ki édition ici maman qui perd Dissol Vanza réalisation le montage ya mona mboka Igride Mateta mais beaucoup de gens s'abonner massivement à la chaîne YouTube même monde école officiel et en plus bah activité la bino atese ya ndengenini bobenga biso to l'extérieur ba primo ko promotionner parce que to l'ex ba journée la biso ba chaîne ebele ata émission to yamba po tout ça ba débat ko permettre que population ba comprendre idéologie to be vision ni oyo ozanango ba porte ezali ko format ezali vraiment communiquer aussi la direction générale du magazine monde école ceux qui ont dit réellement que ezali un vrai journaliste aux a besoin au travail na biso bega ça ba numéro les afficher ba poste télévisée la nope to yamba avec impact et idéologie. En tout cas, tu l'ingable ma case sur ça se retrouve prochainement là-bas édition mais beaucoup de gens s'abonner à la chaîne YouTube la Bissoa Mondaïko officiel. Bye.